semaine à tous les fidèles et aimables téléspectateurs na magazine d'information et d'actualité Mbonda ya ekolo bosala kamalamu mingi na kopesa biso confiance ngai Charmela Mbondo nazana esengo ya ko présenter bino magazine Mbonda ya ekolo ya mokolo mwalelo o ekumba makana ye moko le grand DG valable Alain Dewa. La magazine ya mokolo mwalelo na affaire Chéribin Okende pona nini Moïse Katumbi Chapwe azako boya participation ya Belgique na Afrique du Sud na quête ya liwa ya Chéribin Okende. Commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo, neti kaka climat ezaki tokote entre pouvoir en place dans le opposant Chéribin Okende. Oyo azalaki assassiné na date le 13 juillet pour la proposition. Yako associé ba pays locaux la Belgique et Afrique du Sud. Yako participé dans ba enquête oyo et copé sa lumière ya liwa nae. Et banaki na conseil des ministres ya vendredi 14 juillet, gouvernement a fait ça qui ordre na ministre de la justice et garde des sceaux Azwa ba contact na bas autorité belge et sud-africaine pour participer à la enquête oyo ba service de la mission de sécurité et bandaki depuis mercredi. Maintenant ensemble pour la République neti kaka proposition wana et sepeli si bangote suena bango baba kisa États-Unis, Grande-Bretagne, Union européenne, pe Monisco et surtout que Moïse Katumbi Chapwe yemoko aza aola Kinshasa pour la colonne de la masolo nyonso. Certains cadres et bureaux politiques na bango baza kolobake Kinshasa asololaka kitoko na Bruxelles pe na Afrique du Sud. Donc wana baza ba partenaire stratégique ya gouvernement. Toyebite ba raison oyo bato ya Moïse Katumbi baza ko évoquer ce qui peut essayer ko pesa lisusu passe la ba enquête ya topé. Et ça réellement, il y a la vérité et bima et surtout que le gouvernement congolais a déjà en phase, il y a matérialiser souci, il y a associer le pays wana. Entre temps, il faut que Mbonda Elisu sur Mabé et ça commet depuis samedi que enlèvement ya mwana mboka Jakindala depuis samedi 15 juillet. Nabutu kaka na siège provincial il y a parti la bango à wala Kinshasa. Azala qui enlevé par des hommes armés non identifiés. Eza kobangi sabatupo risque esukela lokola liwa ya mwana mboka Chéribin Okende bakota likambo oyo na lombango po kimia ezala. Mais akoyeba eza ke déjà mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe na docteur Denis Mukwege pe na Constant Omari bango pe bakedaki déjà ko visiter famille biologique ya mwana mboka Okende depuis dimanche 16 juillet pour la kopesa bango message moko ya réconfort. Biso Mbonda ekolo magazine d'actualité tokosenga kaka ke nyonso esalema kitoko po Mbonda vraiment ba o basaki mabende chef de l'état zolinga et mona na demande ke kibia ekota na mboka yango. Tobetisika Kambonda. Toujours affaire Chéribin Okende après liweya Chéribin Okende député moko asali alerte ya complot mususu ya koboma bato awa na République démocratique du Congo. Image et commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyeba ke assassinat ya Chéribin Okende ezaka ka kosalisa ba débat la classe politique congolaise na ba commentaire ya ndenge na ndenge ya koyeba ezake dimanche le 16 juillet mwana mboka Eliezer Tambwe o azali député national ya circonscription moko na Chéribin Okende abetsaki Mbonda na chaîne ya télévision ke eza na plan moko ya mabe oyo eza koluka kokotisa kao avant novembre en cours na batu oyo service ya renseignement ya mboka eyebi bango déjà. Alobi ke eza na réunion moko esalami na Bruxelles semaine passée na groupe de politiciens oyo baza na esprit ya ko créer chaos premièrement ya ko bebisa ba organisation ya 9e G ya francophonie awa na Kinshasa po na ko bebisa image ya capitale ke ezalaka incontrôlé kaka bango wana nde baresikula bango ya koluka liwa ya mwana mboka Chéribin Okende abakisi ke un grand politicien mususu bakoboma ye po eza déjà na programme na bango ya ko empêcher ba élection esalema ya koluka kotia un médecin to un prêtre catholique comme mokonzi ya mboka na biso Congo po tokota la transition il y a 2 ans. Pe a rappelé que climat moko ya mabe ya kobangisa batu ekokota po balobake misala ya régime en place eza mabe. Bakization oyo ya bakasi boye surtout na muloko ya législateur oyo aza ko assumer ba propos na ye pe aza même prêt ya ko répondre devant ba service compétent. Awa Eliezer Tambwe député national abetisi Mbonda na ba service ya sécurité esengeli kozwa ba mesure moko kitoko nécessaire pour na stopper plan oyo eza koluka ko bebisa réputation ya régime ya Kinshasa. Biso Mbonda ekolo
tobetisika monda po tolingi vraiment solution qui kitoko pe sécurité malonga et mon na po na ko vendre image ya malamu ya gouvernement na biso ya Congo yango tobetisika kambonda. Président ya ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe akendaki kosolola na chargé des questions politiques ya Organisation des Nations Unies pour na enquête ya assassinat ya ancien ministre ya transport Chéribin Okende. Image et commentaire toujours à l'Indewa. Mona Congo boyeba ke Moïse Katumbi Chapwe depuis akomi na Kinshasa Akoutani na M. François Grignon, représentant adjoint chargé des questions politiques, la représentante spéciale, la secrétaire générale de la ONU de la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, mokolo ya dimanche 16 juillet 2023. Masolo na bango, ezalaki autour ya ba enquête ya liwa ya mwana mboka Chéribin Okende. Oyo jusque là, mokili mobimba, nanu eyebi ba raison ya assassinat na été. Moïse Katumbi Chapwe akendaki ko solliciter expertise ya ONU pour bangope bakota na masolo ya enquête oyo de manière que ba hotel ya crime Okende ba monana ya koyeba ezake kolongwa na ekuna depa akendaki ko compatir la famille biologique ya porte-parole na Chéribin Okende kuna na ngaliema yango biso tobetika monda poto lingi vraiment dossier oyo vérité et monana. Yo mutu ozana posa basalela yo image pe reportage ya solo o etali anniversaire mariage conférence activité na bino nyonso politique to pe funérailles pesa confiance na mbonda ekolo agency. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Tukoba basango ya lelo toujours kuna na cour constitutionnelle sikanini azako serré Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre ya République démocratique du Congo na dossier oyo ya affaire Bukangalonzo. Commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyeba ke dossier ya mwana mboka Matata Ponyo ezakaka kobeta mbonda ya mabe makasi na justice congolaise, surtout na affaire ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo pe na ba dossier ebele. Procureur général ya cour constitutionnelle akodisaki requête moko epai ya président ya cour wana ya kofunda le sénateur Augustin Matata Ponyo na sud-africain Kiso Goble, patron de la société Africom P. Abakisi Deo Gracias Mutombo, ex-gouverneur ya Banque Centrale du Congo, BCC na Mokuseke. Bango nyoso, ba détournaki misolo ya l'État oyo, et sengelaki esala ba projet ya intérêt général. Procureur général Jean-Paul Mukoko alobi na document na eke, mokozi ya ba cravate rouge na époque wana, chef du gouvernement, na Kiso Grobert, ba détournaki plus de 15 millions de dollars américains oyo ezalaki destiné na ba projet ebele entre 2013 et 2016. Tellement que azalaka premier ministre pe dirigeant la société Africom Commodity na ba moyen ebele ayibaki misolo ya l'État pe azalaki na ba facilité pe na ba avantage ya kozwa yango ba surfacturation, détournement ya ba procédure pe ba non-exécution, y a ba travaux d'aménagement, y a ba site, y a ba construction, y a ba école de formation, pena misala ya ndenge na ndenge. Mbongo yango eza plus de 15 millions de dollars américains na compte ya Africom pour la gestion ya Bukangalonzo. Procureur général a précisé yango kitoko a pesi ba détail nango
kaka ndenge esengeli de manière que Matata Ponyo azala justifié liboso ya justice ya mboka. Na affaire mususu Matata Ponyo na de Gracias Mutombo baza accusé na détournement ya 89 millions de dollars américains oyo ezaki destiné pour le marché international ya Kinshasa. Mais il faut boyeba que Patrick Kitebi, ancien ministre délégué aux finances publiques, yeba la veille la procureur général. Par conséquent, parquet général pour la Cour constitutionnelle a ce que la présidente institution wana a fixé jour, date, PR Oyo, affaire wana et causal la audience publique. Histoire Oyo, ton dossier Oyo, et ça vraiment à suivre un obiso. Betisika Kambonda. Maman d'Austin Njitobe a salaki réception qui toko na cadre et anniversaire naïe avec impact péidologie. Ndeko ya Congo, boye bake ezalaki ya koinda avec impact na idéologie et pas ya moko la grande dame d'Austin Njitobe maman sociale présidente ya fondation d'Austin Njitobe po le 16 juillet ezalaki de journée moko ya anniversaire na ye kaka ndenge boza komona ba image tellement que azalaka maman sociale alingaki te afete yango ye moko abengisaki bandeko ya ndenge na ndenge bazalaki wana de manière que journée yango ezala journée moko ya kitoko avec impact na idéologie tala ndenge ozokomona kolia komela pe mabina ezalaki toujours na pointe de manière que journée yango ezala kitoko bino moko bomona tango ekomaki na ngonga kosouffler bougie ndenge ba invité basepelaki avec impact na idéologie. Voilà bakataka ntongo ndeti na film voilà ok esali kitoko Pombonda ekolo pe ezalaki na pointe wana et surtout que mokolango pe ezalaki anniversaire moko le DG valable ya Mbonda ekolo aladewa présent sur le terrain boyo kandenge babetisaki Mbonda. Surtout que nga moko nazali fondatrice ya fondation d'Austin Njitobe nazane sengo puisque chance wana epesami na mwasi nyonso te il faut zala na motema munene mama social il faut zala na motema ya bonzambe po ozala na oyo nga naza nango na journée ya lelo nazane sengo tango toyebisaka bino ke soki ozala anniversaire na yo mariage na yo to feti na yo moko boye pesa confiance na Mbonda ekolo ochaka tembe tala mama d'Austin Njitobe apesa confiance na Mbonda ekolo ya ye anniversaire ezoleka na TV avec impact na idéologie etikali ya yo tokozilaka mokolo pe kobenga biso tokosala eloko kitoko ndenge tosaleli ye yango tofulie kaka mokakoso ya mikolo etikali nzambe abakisala succès bonheur pe réussite biso tobeteli kaka Mbonda. Ma journaliste professionnelle koyeba kosala ba montage vidéo pe koyeba prise de vie topé caméra les cas na centre de formation média indépendant pour ba prix eza très alors très abordable. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Ezalaki mukolo mwa samedi 15 juillet que fondation Soki Francis fondation na mukuse oyo esalaki mobange na descente kuna na orphelinat mama muyombo na quartier Kanluka kuna na commune ya Ngalié Matola na ndenge elekaki avec impact pe na idéologie. Fondation
Soki Francis Fondation Fona Mukuse Oekumbamaka na ye moko le grand professeur Francis Soki mokolo mwa samedi 15 juillet basalaki mobange na descente kuna na orphelinat Mama Muyombo na commune ya Ngaliema pona ko visiter bana oyo ba parents batika na motema malamu oyo papa Francis Soki azanango akanisaki bana na baseko ya semoule loso sucre huile pona kotanga nyonso te ndenge kaka ezalaka baba ndeko na biso baba na bitike mais so za na nzambe mama na bitike te oza boutique eza na loloposo mais na mulimo za na bitike te et puis to sepeli parce que Mama Muyomba orphelinat oyo bayambaka biso malamu tango toyaka yango wana tozaka toujours fidèle na bango tozaka toujours fidèle na bakri na bango na cadre toujours ya esengo madame Muyombo coordonnatrice ya orphelinat Mama Muyombo a manifestaki esengo na ye na geste oyo fondation fa esalaki bana pe na ngambo na bango bazangaki ya koloba te tokotikala ko mona nzambe jamais akoyisa badeso na fufuna loso e ya poke bano balia kaka à travers bakinzamba sunaka yango tangu nyonso tozangisaka te kopesa merci na fondation na sala osala kati na bana oyo bazanga ka eloko te soki bazanga ka mwa eloko bazangi mwa semulu bazangi mwa lipa bazangi mwa eloko telefone esone nde boyo kusunga biso na biloko wele biso njamba pambola bina fongolela bina baporte abangisela bina na kombo na Yesu biso pe magazine mbonda ekolo totombeli mokakoswa na président Francis Soki pe na équipe mobimba ya fondation fa tobeteli bango kaka mbonda Tokoba na basango PPRD à répondre Yoweri Museveni oyo azako accusé Joseph Kabila oyo azali autorité morale na bango ke yende apesa ba rebelle ya ADF mabele pe na ba province ya Nord Kivu pe na Ituri. Toute la image pe commentaire oyo. Mona Congo, toutai komona mikolo eleki, ndenge Yoweri Museveni, président Uganda. Abeti Zaki Mbonda, Yakolobake, gouvernement Joseph Kabila, soutenu na ba acteurs régionaux et internationaux, ba pesa ba rebelle ya ADF, mabele ya ofele na Nord Kivu pe Ituri, pe bazwa kalitu so ba impôt. Mena mukolo lelo, boye bake PPRD à travers Ferdinand Kambere Azali secrétaire permanent, abwa kisi ba accusation wana alobike eza lokuta pe abengi yango sorcellerie. Pona ye abakisi ke eza message ya expression ya kobanga po régime ya Félix Tshisekedi et comme na suka. Tellement que apesa bango ba avantage ya kovanda na RDC yango ba komi kobanga. Ferdinand Kambere alobi ke Uganda nde aza ko soutenir ba rebelle ya M23 oyo baza ko travailler ensemble na Rwanda. Awa ba komi ko potana boye. Nani aza ko kosa nani? Yango nde ezali motuna obiso. Toza komituna yango tolobi kaka na anglais wete indisi po dossier oyo eza vraiment à suivre yango betisika mbonda magazine mbonda ekolo efungoli lisusu ba porte na ye pona yo motozali entrepreneur yo motozali visionnaire ya entreprise ya monene to pe ya moke ozana ba capacité na yo intellectuelle to pe ozana ba vision na yo ya ndenge na ndenge yaka kolakisa talent na yo awa na magazine mbonda ekolo. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religieux pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso bazomona pe o batana makanisi kimutema mabete
bato mususu kaka kimutema mabe ya longwanga na ya wana mais bato baza na miso baomona Congo ezokende na ndenge mususu ele na limité na mumbele un peu partout donc nazo continuer lisusu nasuki wana te to se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda Igrido Mateta a proposé biso ba fait des sociétés oyo Olandi botala elonga mona mobale oyo botala nenga zali botuda ngai komona nani komona ye mabe zero suka na kuluna oyo bakanga balema mabe zero anyokola bana ya masina quartier 3 na forme moko ekoma même isomo so kutana yo moko yebelaka ndenge nini okopumbuka po so zaka na mabele suka na akokata yo meturo yo la police pe alalaka cousin et surtout que la police oyo kumbamaka epa ya mwana mboka pala David oyo azali commandé ya point chaud na quartier 3 masina akangi ye pe ache maboko kaka ne bozo komona bozo kotambwisa ye na machette na kingo bino moko boyo kanyanga nini population ya quartier 3 basepelaki pe babetaki mbonda likolo ba comportement ya bana oyo toke manavi ye musala na ko botola biso to se tola na ete kwa akende taka victime na 5h ba betanga donc na ngana kufa na tana ba donc ba sika biso Bonda Ekolo tokobelela na ba chaîne boye bake bino nde bozali Kongo alobi comportement oyo bakulu na bo ezaki tagote tala ndenge population akomi mal à l'aise kotambola et ba papa ba mama ba komi ko banga likolo la bino bo changer comportement boya boye et ko sugela ma makasi yango to betisi kambonda Mona Congo bilombe o misato ozali komona lokola bazo bimisa bango kanisi ke baza kolata sultani po bakoma basango mezo kande bazali kotilika balo maboka ba magistrat po bango nde ba créer ba divagation ba désordre pe ba insécurité ndenge na ndenge wala quartier biela mingi eska commandant Jiparando Patrick Akumba Melaka tala bango yo lelo oyo ezali toyebi te soki ke millième fois ba oyo bezali kotinda po bakenda kako samba kule baba magistrat kasi ya pasi pe ya mawa bana ngoso bakei ba umelaka te bazongaka tala bango yeyo lelo a présenté bango liboso ya caméra ya Bonda Ekolo pona kolakisa leta amona ndenge nini atindaka bango bakendaka bilongo bota bilongo na bango oyo ayebi ke na kati ya bilongi oyo moko asala mabe kobanga te pusala pembeni bakodirige yo po okele ko se plaindre par rapport mabe asalaka po lelo oyo bakokende boloko bapirige bafuta lomando ya mabe o basalaka boka ndenge nini abetisaki mbonda se minga olobeza te kaya parke yango oyo bazokende sikoyo po tolakisa bino ke toliaka mbongo bakolona te mpe towana posa na yango te ngai bakonzi na nga batindaki nga mpona kosala mosala ke na kopere na bakolona parce que na okoma na soso emalife te donc bango tout général Zuzu yeyo mpona yebisaki bino général Zuzu yeyo oyo général alliance Abarambwa ya barabe Abarambwa yeyo yezala mbwa yokelaki mawa te sosoki moto azokela mbwa mawa te bongo yo moto ana wiplenya botole ba telefone ba oyo kutu koloba te roi na si bozwaki da ba image yeyo roi moni roi ye wana donc bango tout kaya parke ya ngoyo bazoki notika bango ya boye ete ya bebino ba obotikali bo changer ba comportement boye kola kosala misala maboko po article 15 mboka oyo ezala ngo ebele biso awa tobetisika mbonda pona
Pona nini boye rubrique na bino oyo magazine Mbonda Ekolo epoposa bino mikolo nyonso. Nazo yeba te bato nyonso toko voter bako sale loko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yangwana nde kitoko. Nini ba député ba yaka na bango ba 5000 francs ba loso na heure ya ba propagande et tout consort. Premièrement d'abord na bango ba député. Le problème est que il y a une mauvaise foi. Des mama bezamingi. À se jouir na ba émolument na ye pendant 5 ans. Il y a mandat Joaki tant à Monique comme aussi là à Monisco que quoi apprécie importance si qu'on a bateau ba élurier bateau ba pona qui est disons et on a si qu'on biso un petit peuple donc c'est une mauvaise politique. Il va député ba ko ba kepi mbongo réponse ezali po bango ba peuple ko za facilité ba ya kozwa susu ba voix pour sans élection sans peuple apesi ba voix moi comme député isati et ya mwana monike aya razonga ka toujours na zalo la les corbeaux les sola les corbeaux les renards donc azo quoi flatter peuple les apesi ka ba voix allez les ya ozo musala simakena caricature ya mokolo mwalelo koko ntiri jeise jemba abeteli biso lisolo nini tolanda. Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour baya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka et comment musala oyo komona moyibi famille na emo bimba na babokilo pena mwasi na bana baye ba déjà ko papa na bango ke papa na bango azalaka na moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na ba parking ayiba kaka yango lelo o le petit mystérieux zinga koko siri ba betaki lisolango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini azakoloba pose bondo abeta maki babena ba parking kaka na paki se bondole moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi moyibi okobeta malelo se bondole moyibi abeta mana façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo foso la kala calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango esenga foso la angele po makamwa bisike sama na bulango a memel pe abukalite amemi se bondo inde na hôpital na kade ka idologie po ayebi ke bulango ye pesa ka waya akota stratégie ngo yo kamer kuna epa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre ba voisins kasi tala ndenge basangeli epe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alani makamango ndenga moneli ndenge mwasa kotele mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yo kandenge azopesa les rapports vieux Thierry nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Thierry le kola sangana toujours le vieux moko sage yo ka le vieux Thierry kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima Kimoyibi ya mwana na bango to mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe okokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce ke article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobetisika mbunda Wande magazine Mbonda Ekolo ya mokolo mwalelo tosukisi na ba information na pesi merci mingi na équipe rédactionnelle o esala ki ete tokoma na banda kona bino yo mutoza vraiment na posa image na yo activité na o ekende musika ko bossa na te ko contacter Mbonda Ekolo agency à travers le numéro oyo eza affiché na ba ya ba écran na bino bobossa na pete ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel TV merci mingi na les grands DG Alain Dewa soki kolo eswa zongi tende tokutani ngana bino na mikolo oyo mizali koya
Thank you.